Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV. On a Dadi en même temps Evelyne. Donc tu es pour deux personnes. Evelyne pas un camarade nanga, Dadi a dit nanga musala moro donc bangomi balé et à l'air âme. Donc des fois on manque les mots à dire mais bon voilà. Oui komi tout ça. Komi si quand nzambe na mamunyo so komi. Capage TV. 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 En même temps Evelyne. Donc tu es pour deux personnes. Evelyne pas un camarade nanga, Dadi a dit nanga musala moro donc bangomi balé et à l'air âme. Donc des fois on manque les mots à dire mais bon voilà. Oui komi tout ça. Komi si quand nzambe na mamunyo so Dadi et Evelyne on a pas très bon.
télévision bolandaki biso bozalaki ebele kolanda biso awa toza sikoyo na plaza village plaza place bazolela mama na biso Eveline Kamo Lopez tozalaki na Ngalema morgue ya Ngalema là où place Cornaye ezalaki yaya dadi mpe ezalaki wana mais tozwi tante parce que yaya dadi ebumeli yango toyaki tokendaki na banda tozalaki na banda parcelle familiale bafandisaki corps moi 30 minutes bato quartier bandeko ya quartier baleli awa sikoyo toza na plaza village plaza bolandi image bobandi banda morgue nti tokomi awa en tout cas merci na bino nyonso tobolandaka biso merci na soutien na bino ndenge bosoutenir famille ya presse en tout cas bocontinue toujours vous abonner la chaîne Nabino Capage télévision parce que vraiment ebeti on y va image en tout cas souci makasi maman la biso tiki biso accueillir vraiment son âme repose en paix. Moi je vous dis au revoir, je vous laisse, on se retrouve prochainement. Bye. Mutualité misunga yomoko misunga tokate mutilinga la tezake yomoko misunga nga deja nasadere nyala zabwe nakoki nanga Turquie Suède nga na Suède mame nasale fona kamaladi na bela kaponga nasi nasadere la pétrolière Grace Mandela. Voilà, misunga ya Grace Mandela la pétrolière quoi. Donc ngai nasi nasadere et puis bamisé na matu baza pe kuna na bosenga bokende kuna parce que ngai mo nasi nasadere na bamisé na ngai misunga ya Grace Mandela la pétrolière. Misunga ezali mutuelle na biso ya santé. Ngai moko na bamisé na nga toza déjà na kati ya misunga ekopesa yo soin en cas de problème na mboka so pe sengi bima libanda et bimisio kaka. Misunga ya mama Grace Mandela. Allô ngaya wa santé eza misunga. Ah! Hey, okatelinga lingala pona santé mwana. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah! Okatelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela mutulingala te. Ezali mutuelle de santé. Oyo epesameli na batu nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka ko contribuer na mbongo mukie na fin du mois po ete mokolo akobela misunga ezwa soin na ye na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki ko traiter yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to Inde. Kala mingi te na bamboka misusu. Soki mutu oyo misunga ezwaki charge na ye pona basoin, nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mort na corbillard. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango awa na Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kofuta. Na misunga, ta santé c'est ta vie. Capage TV. Capage TV. Capage TV. Capage TV.